tout respecter bah oui dès qu'on a besoin à Koufi charge papa chez toi banga ne charge charge à ton sous kuta zoaka et bon il y a yemo ya moi ne mise on zaki pas na ye donc voilà que c'est un petit problème pour na kozwa nini yemo to zaki ne muto diamate azani muto politique te azani ka moyembi musicien ayemba répéter avec les bases c'est beaucoup de beaux assassinés pour besoin nini. Mais nous attendons les programmes de la famille biologique. Il y a Sundabas, Ndenge Baosala programme Nabango. Alors, Bakosolape, na groupe Wenge BCBG, où ils allaient deuxième famille à Sundabas, c'est arrêté, libéré. C'est la chanson, c'est pas la chanson de JBM Piana, c'est la chanson de Sundabas. À ça, là, on remix 10 fois, 20 fois. Ça n'a rien à voir avec Wenge BCBG, comme il n'était pas dans Wenge BCBG. Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com. Merci beaucoup nos bande konos banda kabiso na 3W Congo France bato ba mesana ko pesa biso confiance na yali sarabino site Morit kan Europe kolanda Congo France bango wana vima. Merci na baboni na biso nyonso ba ka fidèle ya kolanda biso na be formation nyonso to pesa kabino ya mboka ya musique o nyonso ile kana to pesa kabino na ko bossa santé boss nanga Josué di Pumba na ko bossa santé cordon na biso Bookson buka sa ba partenaire na biso ve na biso Miss Impress Lyon Gaz na gaz et na lobaka ka merci na Nzambe o apesa nga bato yanga yemana zala na bango ba ve mikolo ka mbiza malolo le risque ya Kongoli ya mame milinze mamote ma tous tepele ya mbetolo Arlette Bonanzo ya ba Bonanzo na ko bossa na René Makondele Nzamba ba jogo vema yende mikolo vema mutakangi vema tozala rara boye lelo vema to sula na sa mikasa de nécessaire par rapport ya liwa ou frappé na ndako ya porte ya papa chéri ou vema ya musicien ou azalaki pa na ye salongwa ki na ye mais alongwa ki na ba koko somo ezalaki na 4 solo na sa mikasa awa vema asala ba espoir ebele o asala na kati ya BCBG ata signé 3 chansons au boyebi libéré na boulot angenga boulot chanson mo rezaka na angenga boulot ayembela Alain Dinamo o vema ezali ba chambre ko o esala ba succès esala ba gaz nango o mokile yibi lelo to sona sa mikasa kolongwa na ezaka ba problème mo na kati wana lelo musicien ba tiki biso ba assassinaki ba bomaki mais ba cité ezali ko beta mama mbebili mambe ko mele ko miko bima o loba na ndenge ne o loba na ndenge na ye pare ndenge tozoka ava bomai bazosenga o box o boy box ezali o toyebiki ezalaka moto aki akoti studio ati ba chanson na kati azobatela ngo so ebungi ki komaka pe mama mosusu ebile tout sur l'ensemble kasa de nécessaire. Bonsoir Sam Kasa. Bonsoir Mouna, bonsoir pe batutu balingaka Congo France, bonsoir pe batutu balingaka Kinshasa Connexion TV, chaîne officielle ya Sam Kazadi. Kinshasa Connexion, place vraiment chaîne où ils ont la vitesse moko ya volcan donc deux fois Kinshasa Connexion pe merci na bateau soutenir nga de partout donc avant la émission parce que vraiment trop cher pour nanga donc je vois Zélia Miezi la grande dame de Belgique puis Olivia Samba sans oublier Gloria Gucci puis Gloria la diva supérieure à Londres et Nakiti côté Brazzaville na Brazzaville na moni vraiment Oyo Azali vraiment Darius Akwala et puis la fonction Ted Tendai Abed Asho Sam Kasa di lelo tango yoki babengi yo na tongo ba biso ndeko oya yo zaki na ye bo passa ba bon moment ebele ba biso sunda base akufi et ça que ndeko moi ça m'a fait très mal parce que sunda base a mutu oyo ayambanga pas ayambanga te premièrement mutu ayambanga mutu alboso na wangi BCBG ezalaka tati mais c'est un peu à BCBG mutu ayambanga maboko polele et puis maître Fikare ayambanga Serge Mignon Magnata ayambanga kitoko Jidel ayambanga bien Sunda Base ayambanga pe bien donc parmi bato bayambanga na wengi BCBG bato na tangi en tout cas bango ne bano te na ba conseil non ça moni wengi zaka boye en tout cas bango vraiment tinde na zaka lelo so na zongi sima na tali sima na mona bango pe papa chéri mo moto pamba oyo apesanga confiance donc ça m'a fait très mal. Il y a comme on a qui monte à Koufité mais babomi comme on a qui non moi na mobali makiriza nano
force eza nanu bakoteli na ndako mpo baboma ye tala toi les 7 lelo donc dans quelques jours awa anasika ye kota itika soki 27 jours et plutôt 23 jours pour tokota vraiment na anasika bo maman mbali devant moi c'est devant bana pour na kozwa nini ye muto azali ne muto a diamate azali muto a politique te azali ka moyembi musicien ayembaka pe te abeta les bases basiste bokende bo assassiner ye pour bozwa nini bon nayebi te makambo nini akoma kosala ere alongwe wenge BCBG mais na kata wenge nga nayebi ye c'est un musicien aza basiste oyo abetaka mosala na ye à part mosala wana asala mosala mosusu te atekaka nguba te atekaka eloko te musicien mais kokotela musicien koboma musicien mpona nini mpona intérêt nini po obomi ye oui pourquoi ogani nini en tout cas les gens n'aiment pas les gens ndenge papa chéri moko aloba yango na ndimi yango lelo na moni yango mpe na confirme yango lelo les gens n'aiment pas les gens comment congolais ole bamindele bazo raisonner tosala eloko nini ekoningisa monde oyo bato nyonso monde bakosomba tala bato nini bakosala ba iPhone 10 tout le monde azosomba oyo boye bato bakosomba mais biso to raisonner kaka ndeni ya kolia mutu oloka mutu oboma mutu o empoisonner mutu kana na Congo une grande partie na Congolais bazaka mayele mais grande partie susu bazaka bazoba oyo oki oboma mutu ka pour rien et bon rata oketa na mboka mo arabe biso ke no bon ministre ozwa 20 millions ok bon mpe mutu mo boye na arabe kuna ozwa 20 millions mais oya oboma ndeko na Congolais frère na yo pour ozwa eloko te en tout cas mutu asali eloko wana azala modi vine mobimba tina na génération ya suka donc kaka ndenge ya bomi sunda base ndenge bakoboma mutu oyo alingaka makasi parce que tous ces pays ici-bas qui tue par l'épée meurt par l'épée toana mokili oyo o asali sunda base boy akufa pa kosuka mabe sunda base combien d'années depuis longwa BCBG ça fait 2 ans depuis longwa BCBG ça fait 2 ans mon BCBG zaki na ba effet nini esaki longwa BCBG te en fait moni le plus important lelo ezana no décès à frère na biso makam oyo akati mususu ya maison oyo akata mouvement Ségué Mignon nde aza chargé vraiment ya kopesa information wana mais oyo eza important eza nanu ndeko na biso na minute oyo aza na kati ya morgue donc toluka nanu toconseille bato bakoya mpo bato bakoya na baanalyse moko ya mabe bato bakoya na bafaux titre moko boye mpona kokitisa jibe mpiana mpo déjà na baémission mosusu eleki bato bakokomante jibe mpiana aleki en tout cas tana babiloko ya bongo j'aime bien akene bo masunda base pourquoi et en sens mo royan ba question bien d'être que tourne ba question olobi elo mo olobi na la ndi olobi batu bakoya na ba question mabe mais ba question mabe so ba par rapport ya mambongo ya ba question mabe te par rapport on était za kem surtout tout monde na BCBG za ka emsu yo olongwa na yo te mais ezaka ka yo mo sepela te mais batu so ba longwa to bibi sina ni ministère na biso Schengen alongwa msu par rapport il y a fait un souci à Singapore, moko boy alongwa sunda base ils arrivent par problème mobi na katika kawana ya mbongo moko boy alongwa on a été et je crois pas ils arrivent pour mbongo Schengen soit longwe parce qu'à mon avis ils arrivent tanaye et puis depuis alongwa pe bon on a quand même concert wenge BCBG il n'a pas de problème avec papa chéri ça très bien donc et on les a moni kine makambo so salema au moins mutu so ba toujours makambo biza arrière ya makambo non Schengen alongwa na makambo na ye amona ki no ko mpe capable de ça orchestre lelo azana orchestre na ye ezako évoluer mais chaque fois soki a besoin comme on a vie na ye papa chéri akangela ke porter alaka ayembi ba yembi na ye azupe mbongo akei donc papa chéri n'a pas de problème avec Schengen et lelo suna bas na wenge BCBG azaki na problème te que non yanda ko onyonga mutu mo non nyonga mutu te mais il y a problème mo bezaka na kati te là ya monsieur mo po ebi mais mo dévolé en tout cas on a préféré c'est que Mignon le chef à répondre yo donc yenda mi placé pour menga vraiment na suka mingi makambo o ebi na o mais o suka kana ndambo moni ngana na porte parole ya wenge BCBGT Roger Nganozali Moussaka Zali chef d'orchestre na biso Ségué Mignon Zali chef de discipline ba chef azebele Gidel Zali prof Kibenza Zali donc nga makambo o na o se limité kaka na kopesa information na ba détail place corps ezali ndenge makambo yozala na côté mila ba master nanga ya presse oyo bakoya pour bebisa image ya JB Mpiana parce que yé aza vie nanga à part nan ki journaliste na leader c'est mon vieux donc
je suis là na osuka wana na oboya vraiment kokota na katikati ya profondeur ya makambo. Ndio alobi ke tango ba kotelier ba loba pesa box pesa téléphone genre nini ya non là ngate là c'est famille na bango donc na émission on a l'équipe les lone linga Congo bato amoni ndenge bato ba ko témoigner que notamment bayaki sa femme a dit ça donc bayaki bazo senga e box tout ça et abeti masasi que tout ça il a rabattu ba musicien mingi basali la redaraza na studio ado sali la ngwa akota ba chanson na ye après abimisa ba chanson na ye il y a une bourse disque dur donc je crois il y a on dit bando singaye c'est que sa femme a dit na disque di bando singi disque di ma femme alobi mais bato mo memango ki em susu ezaki babi alingaki abande la remix ya libéré yango be fait moko bazé na kati. Non, même pas. Arrêtez. Libéré, c'est la chanson, c'est pas la chanson de JBM Piana, c'est la chanson de Sundabaz. Ah, ça là, on remix 10 fois, 20 fois. Ça n'a rien à voir avec Wenge BCBG, comme il n'était pas dans Wenge BCBG. Adolphe Dominguez, Bazara na Wenge ensemble, non? Abetaka voyage Mbosso. Bakaboina, Papa Chéri, tout ça. Basali Oya Bango, Wenge Musique à Maison Mère. Abet sous voyage remix. Bakaboy na Wilson accueilli na Tonya avec tout ce voyage mais récemment tout ça voyage c'est pareil pour lui, il était dans Wenge BCBG a pensé que chanson a libéré oyo Papa Chéri a pensé que chance a libéré et a tiango a aimé on a frère na c'était une belle chanson au Papa Chéri tant aimé bango a aimé on peut la monter mon mba et tant on longue a qui a seul groupe na a ça remis sa chanson na 10 fois 20 fois écouter Papa Chéri na nini c'est parce que dans Papa Chéri motango bomunaka auteur compositeur binda basse bomunaka te JBM Piana ko balide musu bazala ke non nzema muntu ye à s'approprier nango amigo Messi auteur amigo Messi compositeur mais Papa Chéri Alex Bino qui est libéré c'est Sunda basse tant bimi akio sala asa ngodi fois est-ce que Papa Chéri azana tawana mutu azobimisa barumba kitoko na o ezobima na 2019 awa. Non, c'est pas ça. Arrêtez. Les gens disent Papa Chéri, Papa Chéri, les gens disent toujours n'importe quoi sur les autres. Même même la famille. Est-ce que vous avez non, même gars, est-ce que personne n'a rien à prouver, personne n'a rien à se défendre, donc voilà, JBM Piana, Motopamba, il évolue très bien à Kouenaye, Bamise Obalongwa, Bamususu Bayaka, Mone Tutu Kaluji Aya, Tutu Kaluji Aya, APC Kaena, Yemo Tutu Kaluji Asa dans un accident. Janta fidèle na Wenge BCBG, APC Escalade à Sika, $20,000 Zoa. C'est bien goût Bakar à Jota Witz. Non, Fuji, Lupang, Zoa. Donc voilà. Donc JBM Piana, sur le salaire Moussala qui toque aux fidèles, à Rosanon bien. Mais na Wenge BCBG, tout le monde a suspension. C'est mignon à suspension. Roger Ngandou, suspension. Mosaka, suspension. Ngapé, tant on a Wenge BCBG, na suspension. Alors, suspension n'attend yaka, et je dirais que tu peux 2 semaines, il doit payer 1 mois, 2 mois, mais papa si soit talara na fidélité à mon bien oh a suspension mais azaka fidèle a sambriété azo kende boité azo mabete c'est bon a récupérer au bout ça na moi suspension mais monsieur ne pas ko karaté moi suspension allez bélisser les boma tout ça non tout le monde sur ça mbeba na musala nyonso suspension zalaka c'est normal c'est la règle du jeu. Tout le monde Papa Chéri koya ko banga moko e ozalana te musu atala ba musu batwa koya mabanga musu mutakoya bo. Papa Chéri jamais baba mai mabanga. Papa Chéri partout à Roya, c'est notre frère. Bien qu'il n'était plus dans Wenge BCBG, mais c'est un musicien qui a évolué avant de permettre à JBM Piana. Donc à Koufi, Papa Chéri à Rosala, à Kundaï avec honneur, à Kosabomouna à Koya. Bon on a Wenge BCBG bon on a passé gain ba JD ba pouf ba koya ba kolela frère na bango on a charge na bon on a bino to charge na famille
moto kufika lelo awa to bana lo charge non msusu bino moto responsable ya matanga msusu ya PCDG msusu responsable za la kena fan yamona muna bano ba inisi ba question bo ta moko moto kufika lelo mama charge na ko charge te ndenge za boye toze la programme par rapport à nini to mona matanga muso ekoma to moni des cercueils ye na nini ekomi ndo tipete biso do ni matanga na biso boye biso ni matanga ekoma boye on te to bi aza mutu oyo abeta na papa chéri ta ba chanson oyo ke et c'est peli ça ba album o papa chéri o pe et porter implice na salle mbongo na ya on abi et moni ekoma terme muso bino hotel biso tina biso charge famille ta ka beta papa chéri ta ko charge te en tout cas mon frère to respecter ba we ndeko na biso na akufi charge bo papa chéri to banga ne charge te charge abato mususu kuta zwaka et bon ya yemo ya mo ane mission ozaki pa na ye azote donc voilà kutu c'est un petit problème mais nous attendons les programmes de la famille biologique ya Sunda Bass ndenge ba osala programme na bango alors ba ko solape na groupe wenge BCBG o ezali deuxième famille ya Sunda Bass ndé ba ko yeba ninga osala. Donc, na BCBG, à tout long, oh, problème. Si vous avez bien papa chéri, à tout bien papa chéri, pour papa chéri, à tout long, au fin, voilà, Abraham, enfin, mignon Abraham, à autre chose, j'ai même bien pardon. Puis, à ce que concert, moko, mignon Abraham chante papa chéri, donc voilà. Global, par rapport na waki mutuma to benganga lobi atuninga amuna Sunda Bass akufi na poto Sunda Bass akufi mais bisinga tout le monde a cellulaire à l'ongwaka comme à boya qui braza ti cellulaire à Koufi Sunda Bass à l'ongwe boya à Koufi monsieur moi tali pe karabi na mi lukela mi singa pardon tout ça va bien au moni na peso exemple moi est très banal wenge musique à maison mère tango faire JDT la coste et babima tango babima na est-ce que vous avez son aux attentes que nous allons de la faire qui wapi faire azaboué non tant déjà quand tu sors on a baloba kaka mais là bato baloba kaka bato abulaka pe kaka tant on est orchestre c'est que on se sentir capable de faire quelque chose d'éprouver quelque chose na bato oya yo tu te sens capable responsable de ça et loco mais sur le est-ce que je viens bien par exemple mon tocho longo boy avant de l'andage non Abraham Azap Abraham Akiap Abraham voyager OK non il n'a pas que ça à faire. C'est un parent responsable, c'est un chef d'entreprise. Oyo, Azama Kamobila Zolandela, Olongwa. Tant Olongwa, tu es capable de faire quelque chose. Olongwa, au Kéi, au tracé chemin Nayo, mais Azan attend que nous Landela, mais les gens qui sont là, c'est place à Zolandela. Fuji, problème, Fuji, boy. Il est là, il y a problème à Fuji, il y a problème à Seguin, il y a problème à Jidel, il y a problème à Moko na Moko. Mais quand tu prends, au temps, il y a Olongwa, il y a la charge Nayo, il y a Mamnayo, on est tel que mon gérango. Na minute. Oui, à son que tout n'a hérité, mais hérité n'est voyage que n'a toi tout n'a fait il faut faire non ça sens monter papa chéri non papa chéri par exemple parce que il n'est pas là oui bon Schengen n'a mis ça non les loba na ngope bat ba osala analyse na façon na bango batalia talia muta osalasko analyse na ndenge mukile loba na okaka ils ont dit bat ba loba kaka les analyses papa chéri il s'en fout banalise au monde arabe belé basalaka tala Vincent combien d'analyses à ça pour faire papa chéri papa chéri lingi moi ça kinke sera mena lukuta ngana za na jibe nyon so papa chéri moto pamba namona donc et le routouté mais ta eloko ba inventer munene oyo ezeka pour kitsa image artiste soki mizaï ba mise mususu mais bakangisa mais papa chéri tala kaka bia non akiparate avec non tout ça ba tout luka ba vie tout na ba famille. Parce que y a une relation avec le président de la République, il y a une relation avec le généreux Belambogo, que nous sommes les lobakanga ou les lobby maté, donc on va nous couper en prison, mais à Tarakaka, oh bah toi pas c'est ce qui est vraiment. Alors c'est là, n'abuse et autres tindatés que toi abusé dans confiance, n'a respect on a que non, on va nous critiquer l'artiste. Mais tu as matin, on va matabati talukuta, bochi la caille, on va oh j'ai même bien aller sur la base, non, dans le sens. Musique on est ici là pour nous commenter révéler ba to ba loko wana oh j'aime bien fait quoi pendant que Bazo Bomaina 400 kuna j'aime bien n'était pas là il était peut-être en train il y a kola la pongito il y a kosa makamna ya studio oh abomi abomandenge nini j'aime bien so ko boma na bincho ko mezala na ngote abomangate na muzana chaque jour
ngam tunaliaka na ye aboma Segen te aboma Mosaka te Mosaka aboma ete aboma Jidel te aboma sunda baso abemaza suna orchestre te quel lien ça n'a rien à voir et puis maman robomana ma musique ya robomana ezalaka te moi depuis na kota na BCBG depuis na kota na BCBG na tika koyoka te ke non o mutu ba bomi boy o ba empoisonner mutu boy ezalaka te nzambe apesaka vie na tobota mabiso tu na jour moko pe okufa na jour moko ndenge babomi wana biso toyebi te soki nani mais nzambe na calcul na ye ayebi jour aya na mokili pe ayebi ndenge a retirer vie donc voilà mais na mondi kaka moto asali loko wana vie ne mopimba bato elinga makasi ba okufa de la même façon ça je le dis avec mon cœur. Merci Sam Kassa de nécessaire ou vraiment tout sur la naya daki moko na na kati ya orchestre ya Papa Chéri daki moko vraiment ando ki ko présenter bi mission cher ou daki ko leka ya BCBG Sam Kassa di toko yeba bati na mort nini tout programme. En tout cas, donc pour la précision, tout mais ça, la mort nini. Donc là, nous avons vraiment un cousin ou la musique en la pongi. Pour dire depuis lobby, na réalité pongi kaka pour na appel il fallait kaka kolande là tout ça. Hôpital Ango, je crois, na outil de photo là ça. Place mort giza yango. Donc je crois na outil de photo au Illisra Ango. Ezali et autant on va y aller à mort ou bâtir on a pas bandé qu'on aille donc au moins na sala au boulboy donc voilà donc dans le rôle l'inet n'a pas pour appeler sa adresse corps et gozala na mort ya hôpital Monkole na Mongafula bato ay Mongafula ba pen ba ebi soza na Mongafula otuni hôpital Monkole ba olexayo référence Masangambila donc oza Masangambila otuni ka place ministère wala ki ministère BCBG pour étambolaka bon on a mis ça BCBG sous la base bon là ça donc ils en a hôpital Monkole na Mongafula donc référence Masangambila donc voilà numéro de contact on nous a la Mbalamoko na frère naie proche plus 243 81 81 20 697 donc voilà côté famille na bango côté à BCBG Bobengi Sege Mignomaniata, Bobengi Prof Kibens, Bobengi Jidel, Bobengi Rogengan, Bobengi Blanchard Mosaka. Donc, frère Nabiso Akoufi, ba musicien, ba journaliste et presse, tout là ensemble, n'a pas chéri, même puis na musicien Oyo, Alinga Makasi, vraiment Trakaka. Au moins, na 4 chansons serrées. Ils n'ont pas chanson mingité, à part Zadiou, ils ont libéré. Mais je puis na appelé ça, sur la base, tant en confiance, après ça, il est libéré. Donc voilà, c'est pour dire que non, il aime les gens, il aime tout le monde. Donc, Totika, Batitra Lukuta, Totika, pour improviser, comme ça, pour salir l'image de Jimmy Piana. Mais ici, parce que c'est un icône de ces pays où Azalaka, Asalaka, Komopé, Aza, Akosalakaka. Donc voilà. Merci na bat ndekonos bazo anda biso wana moni malo lolo risque da Congolais mami minze mamonte ma tous pepele ya mbetolo na ko bostate Arlette Bonanzo Natasha Bonanzo na Dijon na pesi ombote Sam Kassa tunto kabwana biso Sam Kassa di lelo yo osala ka émission présenter ka émission yo so batunyo est-ce que yo ozaki na kota Papa Chéri ni muzota na miso no bozala mwana moko emiso botala ka vino bi o vimasi azo fierté na wenge basé belé hein na wenge BCBG ouais basé belé hein oui bima do ça la succès mais toujours mona ba faire rigola ba fali poupa tout le monde va musicien belé Alain Pela tu sais la chanson moi qui toko embeli félicité que ils ont bêta makasi là un vrai son t'es la vraie chanson Alain Pela voilà BCBG tout ka luji ba tubeli ba ko lu kana featuring lelo c'est BCBG ay mbina faire rigola la chanson qui toko et voilà lelo ay suna ba kriya makasi. Donc, Stara Tutu Kalouj, featuring na fait la vraie chanson. Mais c'est mon corps, oh, mon a ça la succès, il a mis ça. Natangilo Tutu Kalouj, ça va. Tutu Kalouj a zonga dans la part BCBG. Qu'est-ce que ça zonga BCBG? Oh, azali banda sa fierté, so mo tala kami ah, ndaku nazalaka ke émission yo to ko yamba man émission ko le ka TV5 émission to mo na ma c'est la biso fierté na biso. Na robelo mo ya très important. Papa Chéri mo passe le banc. Bazaba na bana Papa Chéri. Ils ont Daïda, ils ont Soraya, ils ont musicien naïe. Bon, tout qui est d'accord, musicien naïe. Bon, tout qui est dans rapide, musicien naïe. Oh, yo, mon angaka, c'est la non fière. Monisco yo. Na o sur le musa très important loko. Ba musu temps wa bimaka.
Musuko so mananda ko papa na kanda na muté mabe. Moi pensa ma pa mbolizate. Question so mana bakanda to yi. Non. Tangako. En fait, Mouna. Tout le monde a ba chanson mon bon tout le monde a ba chanson mon ils a ba yembeli président mon roi tout le monde qui ba fait mon ko ya msusu héritier watana be tout ba pendan c'est là on ka mambo orchestre ni c'est nous salongo kana orchestre ba sipela n'était pas leader il y en a bi mona ni uyu en tout cas question opposée nga na réponse à qui toi opesa yo mais na ina peso ngo de l'autre pourquoi parce que non pourquoi parce que toi na titi na matanga il faut pas trouver cette émission pourquoi déjà toi na matanga to na bongo tant matanga il est où est-ce qu'on a détaillé le pays dans opesa yo mais to bongisi moko na biso sunda base moi que tu sois polémique ya te na polémique d'ailleurs zéro tout na polémique te musicien moko tant yo mo tala azate est-ce que yo soki au père des frères na yo bah il va tout que soit bon yum de perdre est-ce qu'on répond à la question rien parce que son peut outil papa te ba toi na base là après dans ton condamnation de base comme ça ba questionner goya nga vraiment yaka na répondre mais toi na matanga na père des grands frères nanga sur la base ou akufi vraiment grand frère ou yambanga na wenge BCBG grand frère ou apesa ba conseil belé vraiment je manque d'émotion. Papa chéri, mon vieux, mon leader, je te dirai mes condoléances, je te demanderai d'être fort. Je sais, tu es un homme avec un cœur, tu aimes trop les gens. Même les gens qui te critiquent, même les gens au balinga karote, bato batonga kayo, au balola roma be, au baïba batuna yo, au balinga kayo, baki ne repé sa place mon sous, mais baton bon qui ne va regretter, bazongi le sous. Mais au linga peka ba on kaka. Donc tu as un cœur, papa chéri, naïbi koza touché ma casse collègue batu tout nakata wenge parce que oyebi papa, oza papa oyebi pas si à mon na moko na moko pe nazo mona façons affecter tout ça au quand même que sur un téléphone te na singio vraiment mes condoléances sois fort mon leader nga avec mon équipe de Kinshasa Connexion tokoya toko assister puis ba chroniqueur non et ba chroniqueur nyonso ba journaliste nyonso ba mona tout le monde na souhaité yo mes condoléances tokoti karote papa chéri tokoya tokoya ensemble na yo ndenge tokendaka to mona rapé okenda na ba orchestre mususu au leli au contribuer tout ça en tout cas merci na yo mbote mingi na moboso le Raouf Abed Achour Rotana Hotel les boss keke Carré Club Christian Matondo Moïse Amnani Poche Muzundo Koko Jambo mbote na Zelia vraiment miezi moi c'est kitoko na Belgique Gloria Gucci pe Gina Okito vraiment transport en commun na kata France ou sali transport kitoko pour na ko aider ba congolais merci à Rododo Pai Popol Mumba Boubar Ibrahim Chombo Roger Kabeya le roi Manitou Roger Kalala l'homme fort très fort Akangi Braza Darius Akwala Epela ba fonction Arnaud Kondoli Kadogo Trésor Banza donc voilà merci Mamelo na sepelarano siko pour yozala partout na mona rona we ranson na mona JBP na mona Periti na mona pas faire rigola journaliste ndaza boiza te to mona le to communication ekolo na sepeli kaka na ken piana ken piana ba finga ki trop ken piana nyoko mi na mboro ken piana finga ba tuna fali balbi ken piana yo finga ba tuna fali mais au sala émission na fali te enfin ken piana sala émission na fali ba to ba bon na li chote te ba to ba trop Ken Piana m'a fallu, ma fille va pas fallu, mais enfin, à cette émission a fallu. Et puis, il faut demander Ken Piana a repassé costume. Ken Piana a un costume à rouge. Il y a Saint-Valentin à repasser costume. Donc, on voit que Ken Piana, vraiment, en tout cas, Ken costume ou arabe. Un piano, Ken Poupa, Mbotena, merci. Voilà comme la lenga lichowema, toi les aki sam kasa dio aki moko, anoko présenter pe mission ya papa chéri vema isinga photo yambaye, photo yeba ba suite ya makamusu ou vema ya merci na bandeko balanda kabiso na Congo France tolobi matango ezwi biso nyonso ba musicien congolais ate to kabola ya sola kana na tata mobicha ya oya te aza musicien o asaki féri ya monde ya Afrique abeta donc ba générique o abeta na kati ba rumba o abeta ba chanson kitoko abeta vraiment aza musicien oyo vraiment so utali baliwa bo vraiment atiki bana ye ya makambo ebele atiki biso to komaka
bato boye bayo bomi nduki bon bomino mutu kaka boye tuna soki téléphone box so nini pe bon on a Italie no merci bandi kono banda kabiso na Congo France malo lorista Congo lia mame mininzi ya monte pepele ambetu na kobo santé na makonde de nzamba ba jogo oya bobo ya sali mutu Arlette Bonanzo ba Bonanzo Natasha Bonanzo batnos banda kiso master nga Mikael Limato banda no kala master nga Mika vema ya kala ya des prix ba obaya lelo ba yebi na bango te ba jeune no internet ba teti na ba fille en musande sala marabo to solo li to fingi na biso te to lobi na biso mabete to solo li o to yo ki libanda o bat bazolo ba yango to ye nango awa ezate critique to loba o non pas loba biloba loba papa chéra bon papa chéra ça di woni talibino avant ko loba likambo fo ko balolo lemu na oso ki si façon 1000 fois ne baloba wana ezaka bien ya teka ye o tie fongoli mi komoni ya BCBG boy alongwaki akufi papa chéri ya matanga ezate to ndo saba nini sala boy moi ezama bien merci maintenant so balanda kapina lobaka ko na bloquer je te bloque Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com street ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com